Merci beaucoup Mosakoli Nanga Rabi Mavinga Nganaza Awa Liboso ya Église Centre évangélique de la foi en Christ Bipa Yoap Bozomona panneau na biso ezawana déjà panneau publicitaire ezawana déjà pour na ko annoncer bino bana CFC bana Codef bana Notre Père bana partout dans le monde bozolanda biso ke tozana 17 mercredi il y a combat et de délivrance il y a ba famille na biso ngana libota nanga torokota ngana obenga ngoma tabisi à cause de la foi ngana obenga ngoma tabisi à cause de la foi parce que to utaki na à cause de la foi to na 17 mercredi o to kenango ti na fin de l'année ngana libota nanga tokokota tozana basali baza ebele obakoleka awa na kati ya centre évangélique de la foi en Christ pour na ba prédication pe na ba louange ya solo ba adoration ya solo kebi ke ba louange ebrisaka ba chaîne tokozala na bango awa ebele ndenge bozomona na publicité na biso tozana papa Pichu Mwanza akozala wana papa Jean-Robert Fumu aza wana na prédication tolobi na bayembi papa Pichu Mwanza tozana frère Moïse Matuta sans oublier ma Mester Yembe pa kozala frère Patrice Ngoy Musoko akozala wana CFC musique Gasef bana ndako toza wana biso nyonso pona la gloire du Seigneur tozana bate ndenge na lobi papa na biso pasteur Joseph Mwekambilu akozala wana mama Laure Mbongo akozanga te papa na biso Herbi otobengaka dadi akozala na biso na 17 mercredi o ba programme nyonso na pesa bino ezaka na 17 mercredi oyo 17 mercredi de combat de délivrance des familles ndenge tobengaka Codef tokozala na bango awa tozana révérend Rémi Dieka ye pa kozala wana toza aussi na révérend Lema Diamonika bakozala awa chaque mercredi ndenge tobandaki kino tokende kosukisa na fin de l'année potokota na réveillon yangana libota nanga tokokota tozana bango na kati ya CFC awa bana Notre Père bana Codef bana CFC onga na rataki à cause de la foi matabisi yangoyo bana ndinga ya partout na kati ya ville ya Kinshasa awa ki Saint-Sulemba Matete boya na 17 mercredi ya combat et de délivrance des familles oyo ngana libota nanga tokokota toyebi ke suka mbula ezakala makambo ebeleti boya to bondela totika ba famille misala rentrée scolaire kutu yangoyo biso sa tozala wana pour que to bondela toza ba délivrance na ba famille na biso. Merci beaucoup Mosakoli Rabi Mavinga nga nazaka na kati église ngasi na bandi ba préparatif nanga en attendant nazozong selo antenne mais dans l'entretemps nga nazaka awa mabondeli et pas ya kolo Yesu Masia Nazareth le maître des temps des circonstances le grand vainqueur de Golgotha pour que libota nanga tokota. Artiste Djini Mwana Lemba, bonjour. Bonjour maman. Et c'est un moment aussi Moukalelo. Tout ça qui non à cause de la foi, je crois. Oui, tout ça na événement na biso ya likambo ya code. Voilà. Code à Kondima. Oh ba te bele bazoki biano na bango. Voilà. Ouais, j'étais là, tout ça qui wana to pas moi qui vraiment. Na nenga nzambe akumba ki mosali na ye papa na biso Jean-Paul Mayata. Oh tondi sama ki na puissance en kolo ko kambama na bandeko o nyonso bazaka pembe na ye na biso ba o to yaki kozoli pamboli wana to toni sama vraiment na mapamboli oyo e utaki pankolo. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Voilà. C'était vraiment bien papa Djini tous avec la cause de la foi. Siko to komi na 17 mercredi des combats et des délivrances des familles avec un grand thème ngana libota nanga tokokota ngana libota nanga tokokota déjà thème ya pamba ezolo ba ebele. Omoni na makambo bonzambe koluka kozala égoïste te. Tango za papa benda mama. C'est ça. Tango za papa na mama bo benda bana. Raison pour laquelle le monde va venir ici thème wana balobi ngai na libota nanga tokokota. Donc moi Djini avec ma famille tokokota na kati kokota na kati ya bonzambe kokota na kati ya bozalisi ya makambo nkolo mama na ngai na oyebisa yo mokili oyo na minute oyo ndenge zokende lezoke eso bien te kosala makambo moko te nzambe ya kobatama ondiro tobeta PMI na gagner kaka nga moko te kumba libota famille biso nyonso to mona gloire ya nzambe maintenant si on dirait nzamba ko perfectionner papa lolenge mususu nazomona. Parce que au déjà où tu es cas mutunyo soit pambro maki. Alors cette fois-ci biso nyonso tous allons na thème ya malunga oyo
temo les ko bomba te biso nyonso to yebi yango ngai na libota nanga tokokota donc biso na famille mobimba tokokota voilà tema malonga yango wana. Voilà un grand plaisir pour na kokota déjà na kati ya ben 17 mercredi wana ko ebisa ba artiste bana nzambe ba famille nyonso ezolanda yo lolenge nini po baya na 17 mercredi. Merci message eza moko déjà na no va ko benga ba artiste surprise déjà ebelé to bandi na no basala nzambe tokozo basala nzambe ebelé o ba kotondisa biso na bile ya molimo or mi basala nzambe to zape na ba chanteur o to bengaka bande ko na biso ba yembelaka nzambe lokola ba frère nani ba frère na biso yo Pichu ba frère Pichu Mwanza ba pasteur ba frère na biso Patrice Ngoyi Musoko bakozala donc surprise lisusu epa na biso wana kutu mwana ndako wana mwana ndako epa na biso ba artiste ezanda kuna biso baye oyo bayebi ba artiste comédien à Congo bayebi que non biso nyonso toza bana ya notre père donc eza surprise ya makasi pona bande ko ebele raison pour laquelle to bengi famille mobimba boya bande ko ebele boya ba baza na Braza bozwa kano boya bande ko baza misika bozwa ba avion boya cette fois-ci makala eko tikala putulu eko mata aïe aïe voilà moto likolo moto yo kozanga te po biso na libota mobimba tokokota ngana libota nanga tokokota ndenge boyoki ndeko na biso Jini mwana lemba alobi yo muto zolanda nga kozanga te ozala artiste comédien yaka ozala musicien yaka mwana nzambe nyonso yaka na 17 mercredi oyo babungiseli biso na église centre évangélique de la foi en Christ oyo kamba makaipa mosali na nzambe l'évangéliste international l'homme de chiffres le porteur du Christ Jean-Paul Mayata pasteur de la foi 17 mercredi de combat de délivrance et des familles ngana libota langa tokokota le sako na yo le sako mama Rachel ozalaki na cause de la foi 7e édition oui na 7e édition nazalaki te parce que nazalaki na voyage mais oyokaki sango mais na yokaki sango nzamba zalaki au rendez-vous na Instagram nanga na lobaki venez découvrir en cet homme de Dieu et l'onction de la foi et nzamba salaki makambo minene na musika na banaye kolanda ngo en direct to monaki bolamu nzambe mimoni samaki batu babongolaki motema batu bapambwa maki batu bamonaki penza loboko nzamba en tout cas nzamba kumama abaksa susu yebele na mosali na ye pasteur Jean-Paul Mayata de la foi papa Serge na musika ozaki pe koda kondima na yo na lobaki na Instagram nanga vous y trouverez la foi donc voilà. Moko na chaki kondima na yebi ete makamot na sengaki nzambe na nzela ya à cause de la foi à cause de cette foi et kokokisa ma cette année avec sila na komona bola mwanzambe sikoto komi na 17 mercredi de combat de délivrance des familles otozo benga ngona thème yangana libota nanga tokokota tikanga na bakisango 17 mercredi de grâce voilà biso oyo tobila kaka na se ya ngolu soki ngolu te nini lisusu 17 mercredi de foi biso oyo toliki kaka na foi soki kondima te makama minene sala makate 17 mercredi de foi 17 mercredi de grâce 17 mercredi de combat et de prière thème nango eza nga na libota nanga tokokota bana nzambe bana notre père bana KDC bana ya CFC bana Kodev boya ebele meke na 17 mercredi oyo to bengi yango 17 mercredi de combat 17 mercredi de grâce 17 mercredi de foi boya to sangana elongo na mosali na nzambe pasteur Mayata de la foi pe l'église CFC tout mona bolambo nzambe to kanga bilaka na nzambe nga na libota nanga tokokota ngana libota nanga tokokota tozo continuer awa tozana ba artiste comédien bokomona bango bazoleka toujours pona koyebisa bino ke ngana libota nanga tokokota ayaya yo mtozolanda nga korate na yote soko raté à cause de la foi il y a qu'on récupérer ça c'est sur récupération voilà toza siko na frère Pierrot Ndomba Simbote frère Pierrot Mbote maman na biso toza na 17 mercredi de combat de délivrance des familles à na centre évangélique de la foi en Christ
Ozomona ndenge nini 17 mercredi de culte de combat et de délivrance. Ngai vraiment maman calcul na ezaki na comme il y a 1 heure. À partir de 2 heures déjà on a intercession pourtant on 7 réseaux bêta. Malamoko makambo bandi je vous dis te mes amoko déjà tolobaki ngai na libota langa tokokota veut dire Pierron Ndombasi na libota na yeba kokota parce que makambo eza bien 17 mercredi tozo salawa chaque mercredi na 7 heures veut dire 7 heures to tokisi o eza interprière délivrance tout ezo salama mais comment ça na te maman voilà bon ngaba normalement faut être pe na yemba mais papa lobi na ko yemba te malembe frère na Amina mabina nga batela nanu to bengi mama lor mbongo koya ba mona papa Moïse matuta koya ba mona papa donc ba mona tellement ba musicien chrétien nyoso balingaka yo aussi tout monde pas kozala papa pichu mwanza kozala ngana banzela bango moko na osengisa ce qu'on a osala ngo sélection na suka apona betis ko Amina na ngai donc tokuta na biso nyoso mona na Nzambe tokuta na awa na centre évangélique de la foi en Christ awo ndenda kuna biso ngana libota nga tokota 17 mercredi to bandi déjà kotika simate donc kuta biso na mercredi na sokuta wana to continuer le ngoto silisango chaque 7 heures toza awa nga 1 heure déjà na ye awa naza dans l'esprit la côte ça dans molimo frère Eddie Murphy à côté déjà molimo frère tonton Lou à côté molimo je vous aime bien alors to kuta la biso nyoso chaque mercredi de 7 heures Totokisi quoi. Merci maman. Voilà, merci beaucoup frère Pierrot. Chaque mercredi de 7h à 11h toza awa na centre évangélique de la foi en Christ. Culte de combat et de délivrance des familles. Au biso na fin de l'année ba sacrifice ba lia rara bana yaka. Yako luka délivrance no yomoko. O nga musala na nga boye na boye yaka ka yomoko. Problème nyoso ele lisaka yo na fin de l'année yaka. En tout cas, ce que tu as dit, tu as dit artiste et comédien, tu as dit 2 heures déjà, frère Pierrot Rosala, à Tokisa, à Kalinga, à Salagnon, à attitude toujours. Bon, yo so rotika nanda. Italio mais biso tozo bengisa bana Nzambe nyonso bana notre père bana Codef bana CFC bana église nyonso bana Nzambe nyonso ville province à Kinshasa bozanga te na 17 mercredi de combat et de délivrance des familles avec ces grands thèmes ngana libota nanga tokokota nga na libota nanga tokokota et cette fois-ci na maman Belleville la patronne ndenge to benga kaye ngana libota nanga tokokota maman Bella tozana 17 mercredi au centre évangélique de la foi en Christ et bongi célibiso chaque mercredi de 7h à 11h. Ozaki non na 7e édition à cause de la foi. Déjà nazo ebisaka peuple de Dieu que na à cause de la foi nazalaki et puis nazoki ya motuya vraiment ya minene onza basayela kingai. Alors le quoi na esilité ça continue toujours. Toye na 17 mercredi des combats de délivrance des combats et de délivrance. Babinga 17 mercredi pourquoi balobi eza ba mercredi 17 eza ba mercredi o ezoza la baledi ekolandana mercredi oyo mercredi wana ngana libota na ngato kokota ebongo yokasi boya ebele bato ebele bako participer bakozala ba maman na biso lor mbongo bakozala Patrice papa Patrice Ngoyi Musoko akozala papa na biso Matuta papa Moïse boya ebele nzamba osala ya kokamwa nzamba osala ya minene pona libota surtout ndenge maman Bella lobinga na obenga ngo eza matabisi à cause de la foi maman Bella un petit message na batu nyoso ba Holanda yo na batu nyoso ba Holanda biso batu nyoso o ba Holanda nga en ce moment na bengi bino ebele boya bisika nyoso o boza de partout boya tokota elongo na mercredi 17 mercredi bozanga te nzamba osala ya minene nzamba opesa ba réponse na ba question nyoso nzamba ozala au rendez-vous pour répondre na ba question na yo ndeko nanga kozanga te yaka tokota. Voilà. Merci beaucoup maman Bella. Ngana libota langa tokokota 17 mercredi, chaque mercredi de 7h à 11h. Biso tokozala awa déjà. Oh na lingina ya 6h na ya 5h na kanga va même place nanga liboso yaka na yo. Église ezalaka déjà ouverte à partir déjà ya tongo. Ce que koti service ya protocole na sécurité ba ozala wana ba pesa au place. Yaka otokisa yaka okalinga ndenge frère Pierrot lobi yaka osala nyonso attitude déjà bien avant la porte est grandement ouverte pour tous
le monde azoluka lobiko et pas encore nzamba lobi ba o ba lukaka ye amimonisa makaipa na bango boya Maman Bella et surtout OK na fin de l'année ba sacrifice ba mambo belé zalaka et ça ba chaque année biso moto yebi satan va pas téléma na ndenge na ye voilà a téléma pas tika bana nzambe te biso pe tokolala te tokonimba te tozawana ekenge toujours biso nyonso tokotelema toza kotelema mutalala te kolala te konimba te satan azolala te yo olala po ani oza mwana nzambe totelema na kati na mabondeli nzambe osala. Voilà, merci beaucoup Maman Bella. Nzamba kosala na 17 mercredi oyo moi je vous invite tous. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Chaque mercredi de 7h à 11h toza awa pona lokumu yankolo esmasia ya Nazareth. Prière à combat. Voilà. Prière à combat. Oh, biso ba finara biso. Yaka yo pe yako fina bango. Yaka ko fina bango biso ba nyoko la biso na fin de l'année ba sacrifice, ba accident mambo belé. Yaka to bondela, yaka to lela mawana nzambe, yaka to sambela pona ba famille na biso avec ces grands thèmes. Ngana libota nanga tokokota.